001 quoi. Nyonso banda awa internet awa. Facebook awa, Google awa. Donc, Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Borotosa, la force militaire de Congo Promo. Congo, Kande le Bé Ouattara. Mais pendant ce temps, Baptiste tout, Bangini. Moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raph Ngindu, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. babundana nango. Ski tuzakani na Boston wana Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 ba site. Loba il comment Loba. Et ça problème il y a couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux oui, ben ça concerne tous les deux. Pourquoi Meminga tu as sur la voie? Expliquez docteur. Docteur, c'est là lié à ce moment qui est faible, na mou, na kokelo côté. Expliquez docteur. Docteur, mon ben n'a ndako azokokate. Azokokate makam ndako azokokate. Ya mwana to yé pour trouver solution. Azokokate. Non, azokokate dans sens de expliquer na. Docteur, biso so to sala. Ngala salaka, mon ben n'a pas ça. Mais et aka tant sur liboso, attention, pas stress, misala. Mais ndenge ezali wana asimba kanga souté. Asimba kanga souté. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, na mutu. Na mutu, na cause un peu fatigué, na je peux pas. Boni boyeko. Ok, na comprendre que bon, le pays boye ba problème boye tali ba tension, ba stress, ba surmenage. Ce qui mutu a ça ba problème d'érection, ngai na conseil ka mingi produit oil. Maxi bien-être. Maxi bien-être, et ça les produits moko 100% naturel. Et ça complément alimentaire, et ça na ba vitamine A na kati, ba vitamine C. Et ça peut avoir protéines, et ça produit beaucoup de mélango. En fait, une fois tous les 2 jours. Dans 4 jours, les alliés 6 sachets na 4, au Komela, sachez beaucoup tous les 48 heures. Et comme ça, la bino 15 jours, c'est la solution idéale, maxi bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui maxi bien-être était de Moboulou. Maxi bien-être, ça marche. Maxi bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Merci et bienvenue sur votre site www.congopromo.tv5.com. Bana poto, bana Angola, bana partout dans le monde entier. Ba Oignon Sobangar, émission à l'Isolo avec Dada International, la réserve de la presse. Je suis là, la vôtre, encore devant vous, en train de vous présenter cette belle émission l'Isolo. Émission Oyo, et ça la plaisir, il y a trop na bateau Oignon Sobatala Ango, na bolingo Oignon Sopé, na affection Oignon So. Na ebete boza tellement belé bozo la émission yo, to meme la rabino ba news, to la rabino ba information, ce qui se passe entre artistes congolais ou bazo ça la fierté, ya mosala na biso, ya drapeau na biso, tout comme Namboka ou bien Libanda ya Mboka. Je suis avec l'un des artistes et comédiens, c'est aussi un homme de Dieu. Ngala linga ko respecter bango mingi parce que bazaka na double honneur, to pesaka bango double honneur. Il s'appelle le Lion, le jeune Lion. Bamsous babengaki évangéliste aussi. De lelo toko solo la na ye kaka masolo ya théâtre te. Il faut to solo la na ye pe masolo ya nzambi parce que bazana séminaire moko biblique au ba clôturer lelo. Ba pesa ki na titre ya 10 pas pour apa. Je ne sais pas ce qui est là qui sinini et puis ezana monoko nini. Tant to koyamba na plateau oyo toko solo la na ensemble na bino bato bozo tala biso partout dans le monde entier de tokoyeba soki et la qui sinini. Merci beaucoup à Raph Ngindu qui est le patron et le PDG. J'ai toujours dit entre lui et l'argent, il n'y a pas un trait d'union. Merci aussi à mon coordonnateur Serge Mpiana. Pourquoi pas dire un grand merci à mon réalisateur qui est Cédric Beka. Cédric Beka, c'est lui qui est derrière la caméra. Aujourd'hui, Naba Image à Kitoko Obozo Mona. J'aimerais d'abord
to solola na téléma, je ne sais pas, avec votre accord. Na côté les mapo na yamba o azan invité des kabalobi to pesa bango double honneur. Na côté les mapo to yambe na casquette ya Musali na Nzambe na autorisation à Cédric Beka. Bonjour papa. Bonne santé. Oui, Nzamba lola osunga très bien ndeko na dada. Musala na Nzambe musala théâtre ezo kende ndenge. Nangola Nzambe nyonso zo marcher bien na théâtre na makambo Nzambe. D'ailleurs na profiter na bisa bandeko nyonso oyo bolinga groupe le bon samaritain bolinga biso film na biso eza déjà na internet thème na ozali ozanzamba libota na ngai boyebika sika ba film na biso ezaka bobeta bomona ozanzamba libota na ngai oyo ngana joua ki rôle ya docteur donc nzamba libota eza déjà na kati ya internet film na bino nzambe ya libota na ngai eza écrit par nani na pasteur de la foi au hasard père na biso na niveau ya art yene mtakomaki film ana donc azaka papa na niveau ya art et non na niveau spirituel na niveau spirituel na zana père spirituel nga porte cheke sala au hasard père spirituel na biso et pasteur de la foi de hasard père na biso na niveau ya art. Merci beaucoup na bafa nyonso ya évangéliste Nkosi tozo sola kande na bisaki bino na début azana deux casquettes. C'est un homme de Dieu to pesa ba respect belé tant qu'un serviteur et puis c'est un artiste et comédien ou azo sa la fierté ya musala ya musala na biso na mboka tout comme en dehors ya mboka ba lobi bien filmé ils a déjà na internet isoki bobetika nzambe ya libota nanga bokomona pona nini idée wana ya nzambe ya libota nanga je crois que pasteur de la foi même si akomaki ma idée quand même ils allaka partager. Oui bien sûr pourquoi nzamba libota nanga pour muto baki nzamba za nzamba libota nanga nzambe tango se révéla que pas na Moïse apesa ki kombote abe komo nanga je suis tango se révéla pas na Abraham apesa ki kombote bika apesa ki kombote mais Abraham un jour abenga nzambe Jova Jireh. Donc na circonstance muta okuta na ngo na vie nda obenga nzambe na kombo na ndeti ngai kosi na baranzamba za prise en charge ya vie nanga donc surtout ninga nzambe komo nene na basema prise en charge parce que ndim tazwa charge na ngai pona batu musupe nzamba za msusu Jova chike no pona bango donc c'est ça oza justice ça na ba différence moko ba Jova Jireh ba Jova Nisi ba kombo wana ezaka na moi différence pour batu mususu ba yebaraté pona kwa moni lelo tamba benga yo na volonté ya ba parents na yo tozo benga yo dadate mais lelo na kata chaîne na bino ba benga yo international pe ba pesio comme ya journaliste donc c'est ça ozo comme par rapport ya ba circonstance à vie na yo ndenge mo pe nzambe azoka comme par rapport ya mutu ndenga monelier mutu o azaki na azaki malade tango abiki Rabenga nzamba a Jova rafa pona ye dans la circonstance wana et en dirait ngé tinga za orphelin des pères et ça ndirenga na rabenga nzambe papa nanga parce qu'il est le père des orphelins est-ce que muto akuvela papa te nzamba papa na été non aza papa na biso mais na circonstance ya kozanga papa carrément nzambe donc ngana yo to ndenge moko donc nzamba sa papa na biso. Voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir kande na lobarana ba fan nyonso ya Congo Promo. Merci à Madongo Maya Fiotingo en direct de Suède, en direct de Suède plutôt ma chérie. Merci aussi à Charlie Maloula et à José de Londres, maman na Trésor Lola, na Bosani Yote, grande sœur propre Fatou Kanda Kanda, Monique Kanda Kanda en direct de Bruxelles, na Pesiba na nyonso ba bisous et belé au bozo talanga na Bosani te René Kabasele de Bruxelles, la Dima Bilama, balobi de fois rasta américain. Papa na keina na grâce mabila mabalobi kalate tozo yambaye ana mabele ya kingdom et que ça la plaisir il y a trop na dada international la réserve de la presse toke dans un théâtre to beta non masula théâtre to monara papa na bino o aza papa na bino na théâtre souvent azalaka na rôle moko na mais quand pe ko solola nae azalaka pasteur alinga ko jouer rôle msusu mais yo to moni ozana na nini na ozo varier ba rôle comme je peux le dire aux docteurs aux pasteurs aux et déranger ministère na bino non et déranger ministère te za musala na rôle ndeti rôle na za docteur oya nzamba libota nanga bateke église na zaki évangéliste pièce moto chaka la mingi te thème na ngwezali mwana tala mama wana skona za directeur général mais wana ce qu'on est battu batika ko sepelanga ta mukete mais ça rapport ko éduquer mas donc on varie ba rôle mais pasteur de la foi a joué ba rôle belé
rôle belé na même ana kina ba tête na biso jouer musicien to jouer na ngai a jouer journaliste to jouer na ngai a jouer pasteur a jouer peu mutumo boye mutuka simple donc jouer ba rôle belé donc c'est ça a varier un peu ba rôle neti biso mais mingi a jouer rôle à pasteur tu as pu rôle moro ya kindumbo lobi na yo moro o ba pesi ko ba fano ba sepanote tu ba ti on date ke oza mutu moro coureur de jupon de balubaka oko jouer pe so eza pona ko éduquer masia mabete d'ailleurs na pesi mo leka am na kin affaire amulangi na jouer ma ki wana donc na talo na pièce moko aventurier na jouer presque ba rôle belé donc escroc aventurier na jouer na affaire amulangi na jouer na Lolanda mwasi to kabwane leya na suka epa ya pour président pour de chasse na landaka mwasi na ngamwa kalizaki mise waza na groupe ya groupe sans souci siko mwasi aussi to kabwana abala pour de chasse na yana ndako ne libabe na kota na président pour de chasse abetanga et provocana kufa donc c'est ça na jouer la bongo na jouer pièce tout aussi ça oya sigile non quel est ton nom non tu peux jouer pasteur faux pasteur à l'ulendo pasteur mon orgueil donc c'est ça. Si quand on jouer bongo, ils en a bana nzambe belé na libanda mboka babenga nga balobi pena ba prédication na yo ils ont ça la bango ba bien belé bazu ba délivrance bazu ba visitation ko uta na ba prédication zo sala tango bato bongo bazo tala yo ba eko mono lisusu na rôle moko escroc parce que toza bato mutu mususu akoki ko bayo kanelo ko wana ba fan na ba yebisa ka onini. Merci ton batala nga bat mususu mona bon ça dépend muta mususu mona dadi mususu mona papa mususu pe mona yaya mususu pe mona moto na nzambe rôle no tsaki sexy biso fort ndeti lobby to solande ko mona na Facebook ndeko nga Zoé Kiambi Trésor papa na Nordi akomenga mon cher docteur akate na koseka na peso tuti na internet wana akate na koseka abi mes félicitations en tout cas Mathieu Zokoba bato baby biso déjà na ba caché to bima na babi c'est les premières expressions qui restent ya liboso to ça jouer qui na évangéliste bato baby qui to ba serviteur atana jouer comme yibi bato ndinga boy ba ka moi mais baby que c'est un serviteur de Dieu donc c'est ça. Na musalami baloza nango serviteur de Dieu artiste et comédien il y a deux fois bozara na ba retraite ce comme ça nzambi zo senga bozara na ba retraite na musala ya théâtre pe bokinde ba répétition bokinde ba tournage et ndenge ni no sala rapona ko combiner musala nyonso wana na moko ba émission ya bandeko ka internet bandeko no ba journaliste na expliquer makambo yo tozana mutozo ko encadrer biso za musala na nzambe pasteur de la foi et azamut oyemono sambelaka eloko malambo yango des groupes to songs groupe chrétien alors tant que ba retraite soki retraite moko ya groupe et que l'église to na programme mo pe boye na programme église na ba rôle fona sa makasi ba ko privilégier que ça là mais soki na église to na ba programme te to programme mo ezati atana na sati et ça ma ba otika na ça donc ba tana biso ezaka bien partager Léon c'est déjà 13 ans donc 14 ans déjà dans quatre groupes les bons Samaritain na bourse le marketing ministère na botama nango donc c'est ça ministère ba botama nango faut l'appeler par Nzambe Paul abi moi Paul apporte de Jésus-Christ par la volonté de Dieu donc Aza apporte Jésus-Christ na volonté de Nzambe si ba tumi ba botama ba ministère te ba comment ba prophète na volonté sorti ya bango moto ya bato depuis na sala rôle mo boye nazo pesa bato ba nazo bamba bato ba ministère na volonté nanga ezali na cause contre héritier nazo bamba bato ba rôle que nous sommes consacrés à la volonté nanga mais ministère autobota malango nzambe siaye baki nazaki d'ailleurs choisi utali mama nanga ndenga ebisi na Jérémie et lelo et kokisa mitoza ko exécution donc c'est ça. Okay. Il est là avec nous comme je venais de vous le dire tout à l'heure là, il s'appelle l'évangéliste le jeune lion Kossi. Je sais pas pour ni jeune lion. Jeune lion Kossi lissus. Oui, tout ça que mission de comme vinga expliquer ki ngo. Jeune lion na jeunite Kossi na linga les années lion na linga les années Kossi na so na Kongo Kossi de zakaka yani babi tala les jeunes ko so le kasko bato benyango na ko lion Kossi wana benyango ko na français lion eta que jeune de zakaka kombo na les jeunes lion de zate que lion so yani zakaka kombo na nga mo muto bakisa ba jeune wana eza kombo bato sepela ko pesanga na moni pe que déranger na le côté
Il y a des choses qui ne touchent pas les ciels. Donc, l'homme est touché dans un zambété, tel on peut un zambété. Surnom, pasteur, mi pesa big nani, big nini, biloko, surnom, poto tanga, surnom, on a tege ko touché, mité, pasteur, moussou, bozo, talabiso, et dérangeant, au ministère. Et déranger, mais tant on peut s'y combo, faut là-bas, comme sous pesa et au lekisa. Moi, on m'a sur le tracteur de l'évangile, le bulldozer de l'évangile. Mon ça le code de l'évangile aux autres côtés parce que bisous tout ça va jouer au Jésus au côté. So yo comme coach, bon Jésus soit zanan. Jésus a ce qu'on a. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Je sais que cette émission fait énormément plaisir à tous les fans de l'émission Les Solos. Je l'ai toujours dit avec Dada International, la réserve de la presse. On est là. Je vais continuer toujours à le dire. Un grand merci à Raph Ngindou. C'est lui qui est le patron. Il est le PDG à Congo Promo. On continuera toujours entre lui et l'argent. Il n'y a pas un trait d'union. Merci beaucoup. Continuer toujours avec le pasteur, l'évangéliste, et pourtant évangéliste oui, dans évangéliste a mutu musuti mazana ba attribution ça par rapport à la vocation on zamba bengeli pasteur pas na makam susu ça par rapport à la vocation zamba bengeli donc c'est ça. Ce qu'on oppose évangéliste. Oui, dans évangéliste. Pasteur de la foi évangéliste. Pasteur de la foi évangéliste par vocation mais pasteur par fonction dans sala zo sala. Nous sommes évangélistes. Donc, par vocation, puis, nous fonctionnons comme évangéliste. Donc, c'est ça. 14 ans depuis Ozana, les bons samaritains, depuis Toyeba Yango, félicitations d'abord au Koloba par rapport à un groupe, surtout Mounaka et Bimaka, un groupe chrétien. Tilelo, un groupe Ana et Banali sous source Nangote. Qu'est-ce qui fait que Bino, Oyebi, Oumel Namsala Théâtre, un groupe chrétien et Bimaka et Belé, les lots comprennent à l'issue sous comment ba groupe nini mais bino moins nzamba zo continuer ko bomba bino nzamba tu o batala bino bazo continuer ko pesa bino confiance et loko nini o eza secret na bino tam susu bande ko na bino pe o bazaka na ba groupe chrétien ekweya bayeba. Merci. Réponse na question eza na makami balé mais na obo to interprétant mabe parce que nebi ke makamono be peso sous question et loko ça que bon samaritain ezala toujours groupe chrétien Peto Oumela toujours dans bon Zambé, et ça quand Karamaï mon Zambé. Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel prend des ailes comme un aigle. Ils se volent, ne se fatiguent point. Esaïm ta combien? Bateau bazako se confie pas dans Zambé. Baozo ma papu le gros bampongo tant bao pour moi bao l'embâter. Nebi que sous question est-ce que bateau le bazako ba kombona bazako se confie pas dans Zambé te wana mukolo kota na bango tuna bango. Mais faut que ça bon samaritain zali to garder toujours intimité dans Zambé ko za dans Zambé. David a dans Psaume 88, verset 5 à 6. Abi, errez l'homme qui habite dans les maisons de l'Éternel, il peut encore te célébrer. Puis dans 6 Abi, errez l'homme qui trouve dans l'air, errez l'homme qui s'appelle l'air puis à l'Éternel, car il trouvait dans l'air tout chemin tracé. Donc, et c'est on a bateau bavana nanda kwa Nzambe ba ko ko kumisa Nzambe moko c'est que bon samaritain toujours va nanda kwa Nzambe pour ko zamela la kisi na makola ba Thomas et dede abi et c'est on a bateau nyonso ba yeka meli Nzambe ba ko mona na mitema na bango bandela aussi Nzamba bongisa pona bango. Donc c'est ça le ko to yeka meli Nzambe Nzamba zo mabiso malembe ezangolo za si jako betela lokumo te ke biso ba ke biso to lekite ezaka ngolo Nzambe ne sala biso et visionnaire na biso azana Nzambe yango pe to ko bana Nzambe ngolo ba pete ke bato ba zaiba groupe kato oyebi eza bongo te eza bana Nzambe te wana oto yebi biso mbale bien si ngolo ba te ke o bango bazana Nzambe te wana photo na bango skoni ne sala ke bozaki groupe chrétien boza so groupe chrétien te. Donc c'est ça mais ngana bi ke ba groupe chrétien c'est belé balobi terme na bino ezali dispar pour apas dispar pour apa cela veut dire disparaître pour nous apparaître. Donc un mot faut bunga pour monana. Donc c'est ça. Na ming un mot comme celui ba l'occuper dada international na ba mission sika azate. Ba tu ba ki posa ya dada. Donc tant que monana sko abiki to luka ke bi muto abungi. So ba to moni ba sepelaka. Donc par rapport même ya prédication de toté ya David va bomber na zamba bungi. Mais la volonté na été.
même ko David abandai ko zonga Samuel tonga moni nzamba yebisi telema roi ye wana ko pakola mafuta Samuel a sepeli pe pakaka ba sepeli donc tongo bungi ezatan soko luka nzambe ya système aigle natala documentaire aigle azaka so moni kolona a pombe bien te a se refuser na kati ba grotte a longola matala na ye a toboli masena ye awa mafuta kiti tia koza mapapa sika na mafuta sika sala quand même sous 6 mois même koloko bima abandi ko mona so likolo koleka donc muto aza na posa mona likolo koleka force attitude aigle fo bunga talaka bible pc aigle et ndakisa aigle ezaya bien ba obaza ko se confier pa nzambe na ba tout à l'heure baza lokola ba pongo bazo ma papa bazo pumbe ba olemba te parce que aigle bungaka aigle bi système ko bunga pe ya ko monana. Siko David abungaka izalaka selon volonté na été izalaka selon volonté ya bandeko na ye izalaka selon volonté bandeko na ye papa na ene mtatika ke yo mwana mukeke obokola ba pate mais bandeko ne ba vima nzoto ba Elia ba binadam batiki bango na ba shama mais mwana muke ba ke bomba ye oh ton nzambe azangi na posa David apparaître sikoyo bakende ko luka ye donc na yebisa mutu nso zolanda biso mutu nyonso abomba vi na yo abomba musala na yo abomba nyonso yo nzamba lola à travers prédication ozotala à travers mission to osala lelo nzamba tindi bato baluka molimo musanta oke localiser oyo nyonso yo babomba ata bakanga vi na kati mulangi babomba yango nzamba wabimisa nakomisa nzambe mukusu to osokola na manjili muninga mwanya ti mulangi afu tota mulangi yango bakanga batia photo mosi mona kati batina bilo bakanga mulangi na bisi bango soki bakanga mutu o lelo eza mukola délivrance na ye emso munde kwana na ebite so mbali ndakanga kai to ebite to fongola mulangi fongwa mi bloke bimi ya salité to passer mulangi ke ndenge mo pe nzambe lelo à travers parole oyo eskanso bakanga vino ndeko zolanda partout dans le monde siko zali loboko nzambe e kote ezo oya yezo zongisila yo nzamba bino mukana na Joël chapitre 2 verset 25 je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle donc nzamba va remplacer makamba sika na vino à travers même mission zolanda donc c'est ça balukaki papa na bango ton baluki David c'était pourquoi nzambe eza mukanda 1 Samuel chapitre 16 nzambe a rejeté Saoul na sakoli pona nyonso olanda Saoul nyonso libota na bino o bandai ko régner o tata mwasi o noko papa o ndeko nzamba a rejeté déjà nzambe siku atindi bake koluka David po David ndako ma roi yango bakende koluka David romba oluka azana nzamba azana ndako te lokola bénédiction nzambe elanisa makano ko 100 minutes e kolando partout zali batindi babimisi bano bazaki wana ba Elia ba binadam bona boye mukonza zaki te Saoul a tuni plutôt Samuel a tuni pa na Isaïe papa na David est-ce que bano nyonso basi la biset nyonso zana bon ya ngwana menaza na mwana moko ana zamba atini ba keloke Samuel abi to ko kende te soki roi te nane oyo ane ko sila nanu te so lipa mone ko kisamite et dépendre na foi na yo ma musupi batebe baloba na yo mekuta foi te et boabi mate maloba oyo bateke on batusu babika kinango même so babika nango te parce que kata mon kondimiza kite so zana kondima ane oyo ko sila te mukanda oyo zo tungisa ozu yango na kombo na Jésus na Nazareth ane ko sila te santé tungisa kayo timé oyo zana na nzoto na yo eza soit na libele na kingo to partout et sila miom kiste appendicite oyo nyonso za kati na yo elimwa à travers mafuta oyo zo sopa na émission oyo donc c'est ça sopana mafuta phénomène wana ikoma trop na l'église mafuta bolobaka na biso ezalaka oyo tolekanaka liboso bopakoli biso to ezalaka spirituellement ou bien ezalaka nini mafuta eza support tonga na tei nzamba opakola mafuta awa nazali na huile na maboko te mais nzambe moko déverser huile ko na bato ezali makambo ezali spirituel mais befe na tomoni nde bato na image na mino ezali ndenge bato bazokwea nde bato bazobika loboko ya nzambe moko pakoli po bimisa bato mais moto pa ko kosalela tondima na huile d'onction Jacques alobi soki moto aza malade babenga bapaka lingo mo baya basambela pone po ba déverser huile ko na ye et cause spirituel tout comme physique boye soki basambeli po nango bible bi tout est sanctifié par la prière tant basambeli po nango et comme mise à part et on to benga huile d'onction déjà par rapport à moto asambeli po nango donc c'est ça
Merci beaucoup pour la réponse. Nakati ya Wilwana, olobi soki mutu azobela ndenge makomi elobi ndeba pakole mafuta. Tokoma omona bino basali na Nzambe parce que lorsque tu es là toujours représenter basali na Nzambe nyonso. Bozo ça le système. Montaza na problème voyage, ali kaba pakole mafuta. Montaza na problème libala, ali kaba pakole mafuta. Montaza na problème bota ba pakole mafuta libumba bosa nki mobali ne peta mutaza na ndaku. Tamsu yende mutu azopesa mwasi mwana te. Est-ce que ba wana pe ezaka ba maladie ou bien ezalaka kaka façon ya koluka tamsu ko bimisa mbongo. Maladie ezaka spirituel pe ekomi physique. Bible dit, Job a dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Vous excusez moi, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Pour obéir l'indécodade international, et c'est que on a des spirituellement ça qui malade et physiquement et monani boy. Musozo vivre à blocage, et ça maladie moi spirituelle, mais ben finalement on a physique, muto ça bezo simbate. Na kawana soki musa na nzambe, alors ça oza ainsi dit l'Éternel a orienté par mon limo santo, et ça normal. Ceux qui moi si oyo ba pa ko mafuta mbene mdana problème azo affectation onction et se transmet taka et ko affecter pe mobile azio donc c'est ça. Yesu Christo na zemi ya na libuma Marie Elisabeth pe na zemi ya Jean-Baptiste tant ba kutani Elisabeth apesi Marie mbote bible bibana bayoki esengo. Pourquoi? Parce que Jésus kat na ye Jésus mona na kati libomo affecter onction et pas Jean-Baptiste par rapport à mon sala au Jean-Baptiste avec au sala. Donc c'est ça fallait avoir onction côté pas na Yesu mais boy ba côté na parce que na selon na kobota mon kiliboy Jean-Baptiste a mukolo Jésus il y a 6 mois. Mais par rapport à Bonzambe Jésus a mukolo Jean-Baptiste écoute il de ça Jean-Baptiste parce que Jésus-Christ de Nazareth à Zanzambe et je dis ça à haute voix Jésus-Christ de Nazareth à Zanzambe. Donc c'est ça. OK. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes vraiment dans la joie. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Merci na maman Chantal, la grande couturière. Merci na bananza Benyonson. Merci na ba fan tout au balingaka théâtre et puis mingi balingaka émission du solo Kandina Lubaka avec Dada International, la réserve de la presse toujours continue toujours dans mon sala grâce ya yimoko tata Nzambi na mafuta na ye yango toza awa isika toza lelo pona kosolola na apôtre et na évangéliste jeune aussi évangéliste siko lelo soki ozandeti na ba producteur moko tom so azolanda yo lilo il y a de temps où atala yo alukaka moyen à produire yo okende musika ta msusu au voyager okende ba Angola ba mboka ezebele ba Afrique du Sud na musala ya Nzambe lelo tokuti yo nde muto te okosala ndenge nini. L'homme organisé azaka na agenda pe na ba programme sur traça. So natali calendrier nanga natali agenda nanga ba vie des alliés par rapport ya temps au muto nga faire voyager nga to na production mo songolo na koti. Moi quand même na teyibwe bat baye déjà na faute ya pe pa na biso bandi uzwa ba invitation ndi opesama ndi opesama na otala par rapport ya temps ngati na otala par rapport pe makam na osala parce que to saka tika théâtre makam Nzambe to pe na msuto osala alors cela mon temps ko permettre na sali wana et surtout so pesa na volonté Nzambe. Donc c'est ça. Trop jeune que tu es, bajan ebele, bazaya royo na ba boîte, na ba hôtel, na ba bar, bazo mila ba diamba, bazo mila masanga, mais yo nzamba sali yo grâce, abengi yo mosali na. Qu'est-ce que tu peux dire à Nzambe wana? Na benga ka moto aza prise en charge dans na ba ne bandeli, na ba ne temps nyonso merci. Parce que na kanisa rate osela Nzambe na linga ngote. Na linga na za jeli mo na sapaka nanga, jeli mo ya ba okambalo yenge, jeni moko mais Nzambe abenginga mongongo Nzambe mutu ataka nango temba zate soki Nzambe abengi yo Yesu tango azaki Matthieu epsaki Matthieu landanga Matthieu tiki nyonso Eli tango azaki Élisée abwakile mato abilandanga Élisée bazali na bongo tiki nyonso tango pe Yesu abenganga na landa le na osepela parce que nango na ba avantage ya kolanda Nzambe parce que na vivre na kati ya sécurité ndoki mo ta ko lianga pe ko simbanga. Donc c'est ça. Nzamba bikisanga na ba merci pane nazala na poison na nzoto na melaki cité nini te nzamba bikisanga na prière donc na lingaki pe na sela ka pe na ko sela vie na nga mobimba ko bana ba jeune bazalo kula yo bazotala yo lelo bazana na kati ya mokili ndenge tolobaka Nzambe apambola
abattre la âme ya ndeko nanga Marie Misambu ya onanda olinga mingi tango sekina mokili na sokata osola na ye ya kovanda na ye ya kolia na ndako na ye na nzembo de moko yemba na conviction la yemba baninga nanga bayembi soko monezo simba te yaka pa na Yesu tozo zela yo ndeko nyonso o nono bongo ni motema te yaya lelo mamsitanga babobika alunga kuna ozo finga ko finga eza problème te finga na yo mais soki tano ekoki kokanga motema te yaka tozela yo o comprend que ka o eza vrai ka donc c'est ça ngapi na ndima te lokola yo na sambe na begizo benga ba église mo to benga ba église wa compliqué ba ndima Jésus te mais tant na ngai kokaki ba força ngate ba tindika ngapete na pete nyonso tozela yo yo pe tozela ndenge ya marayemba tozela yo yaka ndeko nanga ekati na Yesu sécurité zali kati na Yesu makama malongi zali. Merci beaucoup Kandine Bisarabino, merci Nadira Makaya, papa na Hardy, na Mathias Makaya, merci à toi, merci na basoutien na Binonion Sor, René Kabassé de Bruxelles, fondateur, il y a Base Pentagone, Fabrice Lolema en direct de Chicago. Merci à toi, grand frère propre. Merci beaucoup, Fabrice Lolema. Balubiyon doza fondateur, il y a Base Nyonso Pentagone de Mutarubuya. Azate, merci beaucoup, Fabrice Lolema. Kolanda prédication na yo ya lelo, olobi mwa mingi, otei mwa bi, otei bien makasi nzambe azolukumu. Monini, eloko nini vraiment eza clé. Bana na nzambe ba ko retenir par rapport à prédication lelo. Merci lo eza clé na prédication lelo nenge ko yebisaka bana nzambe tango babomba ki yo na volonté na ote mais nzambe abimisi yo siko na volonté na yo donc namkusi zaka yangwana parce que David a se retrouvé berger na kata zamba na volonté na yete papa na ye atiki batamnene na tunaki bata droit de l'homme na tango wana bazaki te bakanga papa na David mwana bata mukie bakitinde na zamba pardon mwana bata mukie batie na zamba ndeko jango bala yemba bayibi ebo mwana bayibi David bo mwana batie na kata zamba beliabi bata bapake batiki baona ndako mais na ko comprendre loko moso na kata prédication na bakiango na comprendre que David azaki makasi koleka bandeko na ye bataki na zamba mais tango nzamba azaki na posa na ye atindaki bato muta makasi batinda ki atoke zo parce que là na zamba ye moko et sorte histoire aboma ngombolo ours panza lion taka lion sko David abomi déjà nzamba ndeko ko préparer na kata zamba posa na mokondi na baki na kata prédication na bi David mokondi fa tambisa bato mais nzamba pesi no exercice tambisa banyama na mutu oyo na nyama na mutu na zakateti nyama zakateti so David alongi bato bongo so David alongi nyama bongo bato yango moni zaki préparation ba bomba ki na volonté na yete mais entre guillemets zaki volonté nzambe nzamba yebaki parce que bible bi nzamba likamote sa mama bele so nzamba pesi permission te mais quand nzamba tini ba bimisa David abimi asal exploit Samuel ozaki roi prophète a télémiton David oya yo moto ba bomba lipambo na yo et comme ça va te permettre de bato donc c'est ça biso peut-être ba mbombo bato ba bomba ngana kona via souffrance via passe ndeko na ngazo landa Sylvie Matondo na pesi mbote mama na Nomi Nata Gloria Gordwit moi si à Evans Fuma na pesi bino ba mbote bino nyonso tokola na via boy biso tokola bana moral c'est comme période ba fête ba préparer moral biso ya non fait ça mukolo eleka nango on a bato ni question na mutala tiki toko aliete na yo mutala tino te kabla mona kana molini eleki wanga mutala tiki toko te malie OK ba préparer moral ezaki zamba mukile bomba biso mettons nzamba bimisi lelo to za otokoza na ngola nzambe pe to kokoma otokoma na ngola nzambe donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci à Guy Matoula. Merci beaucoup à Guy Matoula en direct d'Allemagne. Merci à René Kabassé de Bruxelles. Merci beaucoup à Trésor Luzolo, le grand conseiller. Balobi le métier noir, Trésor Luzolo. Toujours qui était déjà presque à la fin. Vous a fatigué. Au Tei Mingi. Toujours les sous-temps. Bato bazo tab sur mon est déjà vraiment. Et le connu okokikuruba na bana nzambe mais avant opesa message moko na ba fan na nyonso bazotala yo je merai nalingaka eloko moko service mona basenga na basai na nzambe ebele parce que za na bana nzambe msusu tanga msusu mbala liboso ayoka mungu na nzambe mbala liboso ayoka place bazoteya eza lilo soki okosala biso service
na bato nyonso non bayamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur te na vie na bango à travers peut-être cette émission bazwa occasion ya kuyamba. Merci ndeko nyonso non yamba Yesu Kristo te lokola mkonpe mo big na yo oza ekela mwanzambe moza mwana nzambe te. Jean Lobiango dans Jean chapitre 1er verset 12 Bible lobi na bato nyonso bandimi na bato nyonso bandima na kombo na ye na bato nyonso bayambi apesi bango bokonzi ya kobenga bana nzambe. Donc soki nono yamba Yesu Kristo te lokola mokonzi mo big na yo oza nono ka ekela mwanzambe na koma mwana te. Oh nga kosi lelo naza ekela mpe mwana nzambe mais yo zaka ekela mapamba. Siko occasion pesami Apocalypse chapitre 20 Apocalypse chapitre 3 verset 20 Bible lobi voici je me tiens à la porte. Voilà Jésus là-bas. Si quelqu'un attend ma voix. Donc ce qui montre qui mongongo nanga afongoli na kota kati na ye, na fanda kati na ye. Yesu azapwe. Tala muta ngo memelo lobiko. Moto akela yo Yesu Kristo Nazareth, mais aosenga permission pour kota na vino pour sala we bolamu. Bolamu ezapye pona yo moko. Ndeko ka mutema te. Soko occasion oyo. Fongola mutema na bayamba Yesu Kristo ndenge na nzela kondima na makamoto ngito sala siko. Soko za prêt tout prêt. Landanga na libondeli esiko zali kanga misu na yo me yoka malobonga na loba loba kolo Yesu Kristo Nazareth na ye pa na yo na tambuse bomo na ngai moko me leo na sosoli na yoki mongongo na yo na fongoli porte ya motema nanga yaka kota na motema nanga fanda lokola mokonzi tambwisa ngai sala nga ekelamu na yo zwa ba décision na place nanga na kombo no Yesu Kristo Nazareth. Papa moto nyonso asali prière o tiko pambola ye lelo bakomi bana na Bible bi esengweza so mo pagana bongo ni motema fete sa makana lola fete o esami pona ndeko langa tika o soutenir foi na ye molimo mo santo tia kasha kibonzambe na kombo na Yesu Kristo Nazareth neto sambeli amen. Merci beaucoup, Kandé Naloba, qui déjà nous attendons à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Merci Naba Union Sobatira qui vraiment attention Naba Ngondi Naloba qui Ndé Naloba toujours Bapesa qui Bolingo Union Sopi affection en Kulanda émission Oyo parce qu'ils a azarté. Merci beaucoup ailleurs d'être de la foi. Merci Naba Oyo Union Sobalingaka groupe Le Bon Samaritain et puis soutenir bango na mabondeli atana musika atana kuku nzambi na lola aibindenge nini akupamula bino frère évangéliste Kosi opesa moi numéro à téléphone na yo moi message soit pe dédicace izali na bala nzambe nyonso o basoutenir kayo bazutala na musika. Merci nzamba pambola ndeko nanga divine la vainqueur nzamba pambola Maggie la merveille na Belgique kuna nzamba pambola ndeko nangai CPI nzozi louvwe zope ndeko nanga tonton noa Cédric Biere esika boza na France nzamba pambola bino apambola ndeko nanga trésor Kiambi Zoé papa na Nordi apambola Joclani la princesse na États-Unis. Numéro de téléphone angezali plus 243 89 52 667 plus 243 89 52 667 on a so benga oswanga moko on a koyoba na mukuse bien aimé ezatango bongo la mutemi ezatango ya pa Yesu Jésus revient bientôt message ya suka na kopesa ya ngwana nzamba lola pambola yo ndeko nanga dada international tokote na passe. Merci beaucoup, merci. Comme je venais de vous dire tout à l'heure, Tokomi déjà na Souka, merci beaucoup à Dira Makaya, papa na Ardina Mathias Makaya, merci na Rini Kabasté de Bruxelles, merci beaucoup à ma copine Madongo Maya Fiotingoma, na Bossa Nyote Charlie Malula, ya José de Londres, Balobi maman na Trésor Loala, femme légitime Azalaka, Moko, Ezande Yo Charlie Malula, ma copa de tous les jours, de tous les gens. Un grand merci à la grande couturière de Paris, Maman Chantal. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à celui qu'on appelle Serge Mpiana, c'est lui qui est le coordonnateur de cette émission. Merci beaucoup à Cédric Beka pour les images et aussi un grand merci à Rafungindou, le patron et le P2G. Entre lui et l'argent, il n'y a pas un trait d'union. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine. Bye. Naza parmi les responsables de décoder à CPLA TV. Alors, je voudrais toujours remarquer mingi que ma frère m'a dit qu'on a vu sur l'émission comment il est dans ma téléphone en live sur Facebook. Alors on s'est dit pourquoi ne pas
contacter bandeko na biso to proposer bino bato oyo baza na posa et au fond la chaîne de télévision ezala studio ezala kaka en ligne oza na possibilité wana Sepela TV ememeli bino eloka sika biso tout oyebi ke Sepela TV eza mpona machine ya Congo à part wana pe tozala toujours na chaîne ya France chaîne ya sport ya ba dessin animé chaîne ya ba film mais tout ça pe na ba option mosusu oyo eza ko créer chaîne de télévision awa boza na studio ya Boss Brava caméraman on l'axabino place na biso comme toza awa na studio oyo exemple eza kit mibale eza na lumière eza na 3 caméras eza na place ya régie eza na ba ordinateur donc eza tout ce qu'il vous faut pour oza na studio na yo moko alors soki eza parmi ba option na yo ba désir na yo rêve na yo ou un jour au créer chaîne de télévision na yo oyo bato ba olanda na décodeur Sepela TV na website na yo on a téléphone on a portable na ba ordinateur on a iPad et en plus on a live na YouTube ou live na Facebook bon hésitez bon contacter biso lelo to yo kana biso toza basé na Londres pour na ba to o basé na Londres ceux qui vous intéressés bon bete la biso tout bon ya awa bon tala to solo là vous êtes les bienvenus. Notre porte est toujours ouverte. Pour bengi biso to jouir rendez-vous et puis to laxabino to présenter biso bino studio na biso. Bato o pe baza libanda, c'est la même chose, vous êtes les très bienvenus. Mais ceux qui besoin la capacité te ya on peut toujours discuter na téléphone. To yokani prix et puis biso to yewana ndaba matos nyonso. Donc toujours pe sabino service complet. Ozana matos nyonso complet. Ozan un service, ozan un serveur, ozan un tas de bisomo kopé maïle o et tout ça nango. Il y a que gérer chaîne de télévision, toya, to PC expertise wana. Comme ça, yopé au banda chaîne de télévision na yo, parce que biso tout yebi que chaîne de télévision est vraiment rentable. Donc pour naper sabino plus d'explications la rentabilité na bino, je vous prie de prendre contact avec biso. Numéro est à 0044 7802 730 590. Numéro P, vous avez affiché wana. Bon, ils étaient sur WhatsApp, ils ont Viber, donc vous pouvez vous contacter là, tout sur là. Une fois de plus, comme vous avez aimé Bossit en peine, je vous remercie pour l'attente à Bino. Nazo Zelabino, ciao.